sika ko bimisa te. Otiki ye na nani, atiki na mwasi mususu na mobali mususu. Ba parents de bazo perdre na bande konne bokosasu ndeko mususu te, ba parents bazwa nini te, bino botuna ka mwasi, otuna ozotune bembe et puis otoza pe bizarre. Biso to sola na bibembe. Otiki intel na nani, inana après mobali mususu akoya. Fobo tunaka osadi mama no boye pona nini neti mama na Londres mwana 19 ans kufi ndeko sona no arrivé là bisoté. C'est il y a des gens qui vont commencer à dire et c'est éducation ba manque d'éducation ba parents donc bino nyo surtout ka ba parents mabe bino nyoso ka ba para mabe bino mo si bo mona para ni na bisi mwana ndengo zo biba bwe so mbila te émission allez démarrer mutuka kima est-ce que si bon ka penda pourtant bo pesa ba para ba faute est-ce que si ka ba para ba lobela ka bana bozala kawana bozala kawana te ngana monika ke Europe États-Unis ba mboka batu ezaka pona bisoté mboka mutu eza pour un temps bomoni bible eza na ngote ko bonzambe soki nini eza éducation munene bible on ne peut pas aller na ba mboka batu obota ba génération un moment il faut rentrer biso to zonga te po ba mboka eza mabe il faut to luka ka to zonga bana Israël ba zonga yango moni ba pasteur na biso po biso toza na bato bate ya biso ba bi bate ya nga inga to pasteur akokote ya ngate bino boza na ba pasteur o bate ya bino bible mabe bakanga makana lokoso ya mbongo po soki yo moko bandi ko fanda ozotanga bible ozo comprendre okoko bota 4 générations 5 générations libanda mboka te okufo tiki génération na mboka wana te il faut ko zonga. Bwebi botala bien ba ekolo oyo ba réussisa makasi bazali banda mboka na bango mingi te. Bata Kadhafi bazali trop libanda mboka na bango te. Bana na biso bazana ba repère te. Bana na biso repère ezate. Repère ezate. Toza vraiment un sérieux problème na bana na biso. Tozo koufela bana ya trop. Tozo ebate et lokoni nezo leka poto koufela kabana. Et puis boye bake bande konde to fana na mindele boye. Mindela bien na mabe bazali. Eza na eloko mo botala ya pipa bana biso ne bakufa ka mindele te baboma bango bana biso baboma na bango na bango. Lisumu ni to mema na mukili pour mériter ça. Bana na biso ka bakotaka na ba groupe ya mabe. Surtout bato à Londres balingi mbeli mingi, likamuke mbeli. Et puis biso mona nous ba parents bandeko. Fona beta ba bordier. Obi Congolais aza mutema mabe. Congolais aza mutema mabe. Tozo lela ba comportement mususu wa bana na biso. Mais bandeko bela ba Congolais baza bongo. Toza bongo pona milongola te. Tozo lela awawa. Côté commerce toza zéro. Bandeko na ebité lelo na époque moko Congolais kangaki commerce en tout cas na niveau à Londres na yebi mingité mais Paris Bruxelles na zonnet exemple à Bruxelles Matongé c'était des Congolais. Coin les Congolais. Biso awa na Paris. Château d'eau, c'était des Congolais. Château Rouge, la plupart, c'était nous. Nakolo basounine. Moi, bakantia mike, Congolais comment qu'on s'installer. On dirait toi na molimo ya bilo ya makambo esila kate. Et kendaka liboso te. Les lois Congolais de partout aza susu na eloko te.
Congolais ba pesi sous confiance c'était que azwa sal akendeti na 6h 7h du matin des aki na kala. Okende sika so jubika ke oza Congolais ba mo babi awa te vumba pesa tandingari. Lelo Congolais a comme même ko louer babilo que pas ndingari. Bande ko nakala awa na France. Ba émission bo ici na sala ngwe belé. Gardinage o babenga sécurité ezaki ya ba Congolais. Congolais zaki na aider. À l'époque magasin kala ba magasin koma o lelo to mona soki koma nini na bi na ngate koma soki ba Carrefour market soki ba nini. Congolais zalaki sécurité Congolais zo simba ba grand marché. Congolais zo fanda boye au moins pena entreprise moko et engagé société na e Congolais zo mona ba 200 000. Congolais ko fanda boye contrat 300 000. Bambongo na ba Congolais ba simba ngona poto. Toza batu moko tokoka kozanga même pas na mona nde no lobate. Mais ko botala ki mutema mabe ba Congolais. Webi bofinga biso mingi bata réseaux sociaux bata réseau tant que ça bino que makamususu bosala na réseaux sociaux ezala ngo bata réseaux sociaux te eza bato bazana ba commentaire bandi konanga bato bazana ba commentaire obaka ko commenter bato basala ba panel ya kofinga baza bongo na ba vraie vie na bango so moni mutu azo supporter mutu moka finga ka bato akomi adepte ya mutu afinga ka po aza bongo na pe na explication muke puka to koma ko perdre babilo ko Congolais mutema mabe yo zana ennemi na yo na quartier na bino na immeuble na bino beaucoup de na so boke so mbalipa bo buna na boulangerie pa mundele beaucoup de na McDo bo buna na McDo mundele beaucoup de na balabala na banini bo lekani comme si rien n'était allez so que komika air ya kokena nganda baninga na bino ba Congolais esika bitumba na bino ba kufu ba simba etikaye simba etikaye bandi ko bima. Quand on critique les réseaux sociaux, basi moko ben poli. Bande ko lobby après concert, ambiance katani. Na Londres baza na bar na bango mosoki restaurant na bango babenga soki Bercy. Obi na comprendre tala non Bande ko moyen ya ko hier j'ai cru que j'allais mourir. Insécure. Non, bloc à Congolais. T'as la réputation. Au moins, le cas swanga lelo. Bandeko. Collègue nanga mundela meminga na restaurant. Côté à Tour Eiffel. Restaurant yaba sénégalais. Mais kota na kati. Bandeko. Mukoni Congolais ozwa restaurant na Champs-Élysées bilon tubolambaka. Pembeni tan ya Tour Eiffel. Et puis ba prix moko abordable. Biloko tolia na kati na kuta batu mwindu meba na mindele tolia ba futu nani Sénégalais azo faire valoir maintenant a commis ko fait aimer Afrique nani mundele ba ekolo mususu ba lia ba futu ba fufu bongo ba lamba randeti na ba babenga ngoni bango moko futu ba nyok futu banane na ba sauce graine ba de koto lie kitoko moko mais na misu to mona Tour Eiffel tant on peut facturer normal mais vous trouvez ça normal bino kutu bozana bino ba bayer te mais surtout ko lia pa na bino ba facture ba 300 €, 400 € et lo kama longa pe to lia ka to mona raté na longwe wana na zongi su na Londres et ngala moni basi mo soni bolimbi sanga basa soni bazin plus bon mona ka ba fi réseaux sociaux bongo bato ba kana ba commentaire bongo ba mikala o ba fongola ba panel bazo mata bazo sona ka mama ngala moni basi mo basi ba baby c'est ambiance bato quand dezaka after après concert to beta tour na Bercy ngala ki kombo Bercy na moni eloko moko kitoko kombo kitoko tangu to komi kaka libanda Bercy wana ngata na talika libanda ngabi mboka na biso te to ebi ko gérer makambo te ngaka mukota pa si to kota nabi ngaka mukota pa nzoka nde nazaki na ngana raison ka ko insister to koti na kati na tali gauche na tali droite ngabi ça me semble pas confiance nesikoyo
Oyezo laksa penza identité babitumba nyonso tu ya basi nyonso bazana ba kibombanda bayaka komela awa basi nyonso bana ba poema makelemba bayaka kobunda awa basi nyonso bana poema muziki baka donc nga moko na ressenti ba onde négative nyonso tu ya sikana mukolo Bercy limbi sanga mais nga c'est comme ça nazo kokofanda te ba komi mama kongo fanda awa nazo mona nan non koné ko kanga makanga mawaneza encore congolais to linga ko avancer te bar M tout salle wana M tout ya pona 50 personnes mon coûte à 100 personnes à 4 na komi na étouffement ngabi bon étouffement bato bakangami en cas de problème tokoki mawapi tokokende wapi ngabi nga awa na kofanda te botu na ngani bande ko komi era koluka to bima porte kangami bitumbeleki leki wana bande onanga soki bolingaka bande ko na bino bolingaka biloko ya ba congolais mnoke liboso pourquoi boaka kako bunda et pas baninga na bino basali commerce pourquoi boaka kako bunda esika muninga boako bebisa image ya restaurant muninga pour ceux qui ezate bo s'ennuyer ceux qui le lot Bercy wana ezate bo zane esika rokendete il paraît que c'est le seul endroit où ekanga un peu moins tard bande comme ça ba koma ko kanga vent parce que bitumbeleki leki ba koma ko pimela bino yo longwe yo zana kimbanda et puis ngaye baso bino bo bunda kamibali mobala fandi na bino basi bozo bunda tina 2025 bozala kaka tina 2025 bozo bundela mobali bolonga na ndaku na bino ata sonité mais au moins na basa bepe na réseaux sociaux azana faux compte azo fingo tout là mais yekuna ke na bara batake ko bundela makamba mobali ezana sens bino mtu boboka makana ba perruque bino mtu ba choko pende zwa bino mutuchi na makolo bino mtu bobota kabana mabumetika la bino plat mais bozo bundela donc congolais za muta confiance té tande bozo détruire sika baninga donc bozo esika moninga bokomisa ngo réputation ke kuna kutubiso to kota kate kuna kutu bitumba mais pourtant kolo eloko botela ndenge bo baby si cop bande ko ngana na copine nga to okende ça fait 6 mois parce que kaka bande ko la biso ba congolais ba te boîte de nuit ba bimisi mundu ki ba beti masasi ba kangi copine nga boîte na lieu saint 6 mois banya ba fongola le 4 octobre chez Marthe Poso chez Thérèse les 4 filles banya ba fongola vendredi oyo soki samedi oyo ba repousser bango sous 4 mois bobomi mututi afuta randa kune na mbongo ko tchaka wana asala kama kamne na mbongo sko botu na nga mutu pendant 6 mois bongi mutakoti déséquilibre pona nini yo ke ko bina ndeko soko muni masanga ngape na comprendre te ko lango ya bino ezandeni ngaso na lango na komaka gentil elengi era soka lango ya komaka gentil azo seka na yazo bina pourquoi batu misusu soki bolango ifo bobunda meti tata wa alango ki na concert ya latino lobby kolango ne senkaka bunda na mama Congo asenga ngaka mama Congo kitato bunda tata mobimba alati chocolat atike msusu mwasi na bana na ndaku masanga nezo tinda kaka bunda na mama Congo botala niveau ngapi na bino filmo te papa zoluka na pio gaz tona kwa ko sambu sobwe ndeko mwasi lokola nga na ndaku ako sepelate mais masanga papa na melaki journée mobimba olia kene ko satisfaire mwasi ne na mbetu kuna po masanga mususu epesa ba position o kanaki ko sala te po ba papa bele bozwa âge magodeki mabino façon ko yako satisfaire basi kimabino profiter na sa masanga et puis batouana nga franchement bande onanga un moment il faut arrêter faut botika ka c'est pas bien bozo baby sabisika ya baninga comment yoza na mbanda mobala zani na bar wana te boza bisika na bino bosala kimbanda bokomi na restaurant baninga vraiment bo empêcher na baninga ba enjoy donc bino boswani et puis batalem oswani milange bandi ko panzana bande ko baninga bakomi ko kimisa ba mituka na bango bo kimiseli mutu ba client na lie Kolo Bercy oyebite peut-être na matinée wana peut-être au bout de 1 heure 2 heures
mbongo il fallait qu'il ndeko mwasi ebso ndeko mobali na yebi nanga kolo esika ngote so aza mwasi mobali soki il fallait ka kota moi 2000 soki livre na ye soki 1000 livre bokimi se lié batu pona nini boyina milimo na bino ko bunda wana. Et puis mingi waka basa bandumba so balobi o mama konga finga kabatute parce que une femme qui se respecte, une femme qui respecte son mari ou qui respecte sa personne, yango tombo baka kozanga charisme. Nga penza soki na ke sika na lati naza invité oyeto bunda ozwa zéro. O okutinga na fête okutinga na restaurant to bunda wali boma babisika msusu na ko bunda te nga na ke fana na restaurant na nga na eko enjoy na eko bimisa mbongo na nga pona lia aina tika ko lia na nga na komande mbisi na komande mbisi na nga na zozela yo zo ya to bunda po yo otiki nga na quartier otiki nga na balabala leta sika leta ko kiko dédommager biso alokuti nga na nganda batu to bunda na yo bosi la soni donc so bobi ke boza babula eza ko finga binote parce que charisme yaka kolate lamba kombo te et puis mingi bolata bilamba kombo osombi perruque no cher bo se respecta kate ngala soki na zaina place na bino pour moi si soka bongi alati a sentir que a bongi a bunda te o swana te. Moi si soka blati abimi na ndakune azo sentir ka blati kitoko kwa ta kitoko ya kombote. Moi je suis désolé na bato batanga kombo ndena eza normal te eza milimo yango tanto lobela kamboka bandeko po bino bozonga Congo na aventure moi bande na biso bwana diaspora bwa mitema mabe nga muto to ofinga nga pona lobela kamboka pona critica fachi pona critica ndoki wana ya laisser les morts ya camere muto nyoso tu po bango tu na critica bango soko ofinga nga pona bongo na lokio na butwa lelo parce que on doit retourner chez nous. Bana na biso wana fo bani ataka mabela mboka na biso na ndenge ya positive. Batusu banda babima mboka bazonga te. Eza péché. Eza mabe. Yo bima mboka 40 zonga te. Bana no bana histoire te. Nos enfants manquent de quelque chose. O memi bana na mboka oke ko lisa bango Thompson na Kinkole. Oki ni tokos ba mitema mabe. Oke na Congo memi bana oke na bango na Kingakati. Ofuti $20 pour bo visiter Kingakati. Kingakati ali solo na biso te. On doit faire en sorte que batu bazolia mbongo na mboka na biso. Il faut mboka ane bonga. Neti na minito ofachinga na osepe na yo. Po zoba na Kingakati déjà tozo kason. Parce qu'il faut lukana mbongo ngana makamba mwana no na okota nanu te. Kamere ndenga za na position wana po mutu soka longwe bongo bo tike bongo te. Il faut qu'on désarme ye. Kamere il faut qu'on lukabisika no so kimisa bambongo na biso. Bamboka wana il faut banda ko tongama. Il faut to bando telemela bino to ndo bino ba pression. Na ba département nyonso oza ministre to ko telemela yo, oza député po biso to boti bana na bamboka oyo. Il faut bazonga banyata lokola mboka na biso. Fuba nyata lokola mboka wana. Bande kubebi pa bandingari bandingari bazalaka. Soki baboti mwana bébé. Bazongi mboka. Toza na babiloko yango na linga ba pasteur te. Ndeko soko za awa oza adepte ya pasteur moko po kaming te na ozongela bango na sisa no musaba promotion. Yango na linga ba pasteur te po ba pasteur ba boma biso po na lokoso mbongo. Parce que oza na tribune na yo, oza na ekolo na yo, boza na makam na bino na ekolo na bino, kibokoko na bino bosalaka ekoki koki mate, eza ba protection na biso na bana de génération en génération. Nga na koli na bandibu, baza na biloko moko soki ata mwana na bangwa bali ya boti, bazongi bébé, bazongi se mboka, bakesa la bisala sala, ya bana na bango. Biso mona mwana 20 ans ayebi Congo te mwana 30 ans pour foti na biso tozo mona o memaye wapi encore bokoma koteka teka ba mapango sika bokola bokoma koteka ba histoire na bino et comment